Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de Maman BBC, bonjour. Bonjour, Nabino, vous êtes bien, awa. Bonne journée, pardon. Bonne journée, Bisoka Malili, Mokilian Nzambe. Mokilian Nzambe. Bonjour, bonsoir. Et dépendre kaba herbo yamba vidéo na biso ndeko moko abengi ngalbi Maman BBC Mokilian Nzambe zaka kandenge franchement. Bino boole la malili kuna biso koto moi moko pas comme possible. Moi moko pas comme possible. Moi moko pas comme possible. Ngabie, Mokilian Nzambe, c'est bizarre, hein? Mokilian Nzambe, c'est vraiment bizarre, franchement. Beaucoup tato solo là, ma famille, ma grande famille, famille Libota, les Mpoïchou, je vous aime. Nzambe nanga pambo ilanga bino bo umila bo zala wana, on est ensemble quoi. Déjà tu beti 1 million kuna, c'est-à-dire que non makambo eza kitoko, il y a pas de souci. C'est juste l'homme qui a peur. Alors biso pe tozo bundana mutute, biso pe tozo sakos na mutute. Poutine azawana pona osepesa ba fan nae, alors biso pe tozawana pona ko ça il a promotion na ndenge sengeli vi que non musala nae beaucoup de respect quoi. Il y a pas de nana loba nanga. Il y a pas de eza flatterie makambo jali ko mona na micho. Voilà, na pesi merci bambote nanga pardon na ba maman nyonso. Il y a famille Libota na pesi ba maman nyonso. Il y a France, famille Libota, il y a France, Belgique, nazomona maman Charlie, Nabiso, maman Charlie na Belgique, bambote sikaza, nazomona ba maman Blondine, nazomona vraiment maman biso boza vraiment ebele, Belgique, France, Canada, Londres, États-Unis, donc partout dans le monde, Goma, on a robosa na Ghana, balobi maman bébé so bosa na kibiso bino bongo Poutine, ozana charge miyebelaka ke non na bagana kuna partout ba fan baza. Bas fan penza baza Maroc baza. Voilà, bambote na bino esika ezwameli bino. Voilà. Boko talanto solo là, boko tato solo là, lobi total ki 14e épisode la film Enabiso Vaccination et voilà quoi. Et bandeko film oyo je vous dis non. Alors, émission nanga je crois bomoni déjà titre nanga bomoni pe photo et miniature nanga. Alors, bandeko boko comprendre YouTube mikolo yo azana système moko boye oyo eza automatique. C'est-à-dire quoi? Boko mona nga naza na komaka ba titre nanga ezalaka mingi na lingala. Moko moi bilingue moi français muke na titre et voilà ka ndenge kindaka. Mais beaucoup remarqué que non ba titre ezo komana anglais. Ya ezaka mama BBC eza ba chaîne ebele. Alors wana eza système moko ya sika oyo YouTube ye moko asali. Alors lorsque okomona peut-être mama BBC mais omoni titre na anglais ko zappé émission na bisoté, dis-toi seulement que non na kota à partir à kota ndoko découvrir ni na kati si vraiment oyebi anglais té. Ou comprendre peut-être titre T. Peut-être que anglais va comprendre titre va quota. Mais et ça dit que non tu remarqué que système oya YouTube oyo azotia ba titre na anglais eza automatique. Nana okoma na lingala mais après oye komona eza na mususu azo traduire a na anglais mususu pas azo traduire T. Alors je sais pas ce qui vous remarqué et loko wana. Alors c'est juste un message
ya koloba keno bandeko soki bomoni bongo bo zappe émission na biso te bokota parce que bokoyoka histoire eza na kati système wana ba titre na ba anglais wana c'est pas vraiment nous eza système ya YouTube. Alors bo s'inquiéter nango te bino bokota kaka na émission bokoyoka titre susu na kati ya émission na biso lelo na kolobela peut-être na lobakaka 2 ou 3 parties ya liboso na okende na obanda na likambo ya ba comédien na biso na ocha audio moko oyo toko bavarder ou encore toko lobela yango ya pona ba comédien et voilà partie ya mibale na okende nango na promotion ka ndenge ezalaka bo zapete bo zalawana la grande famille bo soutenir chaîne oyo na sens que non eza chaîne oyo et ça est la Poutine promotion. Alors troisième peut-être ce qui est koya lobaka talaka musala koloba puis sa koloba ozo ba makamusu yaka. Alors troisième Tokyo qui nango pe na divers et ça bien parce que divers est en raté. Voilà, c'est quoi le problème? Na ochana no audio oyo boyoka après na ozongela bino et standard. Ok, vous êtes. Voilà, bozolanda la grande famille. Alors beaucoup tato solo là, nazo tchana no audio. Nasima kocha audio oyo ndito ko travailler sur likambango vie réalité à artiste. Alors c'est mieux peut-être ceux qui toyo ko sala ba émission boyitozo ya na ba critique moko oyo eza logique. Peut-être ba critique ango pe ekosunga bango malgré que non ezo sunga bango te mais toko zapper te toko continuer toujours ko lancer toujours message parce que nos artistes ce sont des gens où on a ko comprendre que non il y a trop de bassesse d'esprit, il y a trop de trucs na okoloba, il y a ebele penza ya ba artiste oyo ba leka ki na bande de l'école te ndezo sala que non et réalité eza na monde na bango ezala ebele. Vous savez ceux qui peut-être nombre ya ba o peut-être ba leka na ba bande de l'école bolimbisanga eza na sens moko ya mabete parce que bande de l'école pe ezala ka vraiment eloko moko ya mutu ya pe na ba bomo na biso. Tu peux peut-être toutefois o leki na bande de l'école te mais tu te retrouves na milieu ya batu o ba leka na bande de l'école osana risque pe ya ko changer, osana risque pe ya ko fonctionner le quoi batu balika na bande de l'école. Alors yango balobaka toujours que non milieu entourage et tout et contact et dakapé na vie. Pourquoi je dis ça? Parce que na au monde que non na monde ya ba comédien to ya ba tebele o batangela ki yango classe te baza ebele baza ebele. Dites-vous peut-être que non naba artiste et comédien ebele penza ne baza wana bango nyonso bakendela yango classe. Je ne pense pas que non to mona ba bêtise to mona na monde na bango parce que muntu normal bozo mona ta Poutine na ok no bano pesa pas kaka exemple ya Poutine sa façon de fonctionner azo dégager rage wana ya que non atangela yango classe. Alors azana azo dégager au mon peut-être au na vivra qui eloko wana na kati ya Poutine na showbiz nde na vivra ki yango penza na ebite so bino bo remarka ki eloko wana nga penza na vivra ki eloko wana na showbiz tant Poutine azo jouer wana na spectacle wana je sentais ou encore na bana ko mona na yango azo benganga na ebite so bino bo remarka ki ebolimbisa la grande famille bat bazo benga botaka fendi moi bibenga nzambi sunga. La personne de Belleville au mona keno na ebite so bino bo remarka kiango na podium sa façon ya côté lema sa façon de s'exprimer tu sens que mutu aza doué na musala donc musala neza na kati na epesko yo aza na rage abimisa. Et tondi na kati na ye, il faut bimisa la ki sa mokili. De quoi elle est capable. Na ebite soki batu oyo, bato baza souple en esprit ou comprendre l'eau non loba. O nga na remarka na Belleville. La façon ya Belleville ko travailler, eze loko moko, eza musala moko o ya lingango nanu, hein? De deux. Na façon na ya ko fonctionner. Aolinga ko bimisa oyo apprendra. Et puis oyo azozwa inspiration oyo eza divine équité la kaye pour comme la batu ba filmer. Donc elle est exceptionnelle au ngane na mone la kaye.
eza ko flatter te, eza juste que non na loba la sa personne na ko loba te que non lelo azana sa azana sa mabele ndina ya ko loba nga na zoba eloko nga na monaka na ona remarka na katia bela. C'est-à-dire que bato ebele ba artiste comédien lelo soki tozo mona bêtise o eze belé bandeko, dites-vous peut-être que non na nombre ya ba artiste sur 100% peut-être ata 90% nde peut-être batangela ngo classe musala wana. Yaya, balinge baza na compétition moko loyale moko ya koloba ke non. To ningisa communauté na biso. To kenango bo ba osunga na ba opesa c'est ça bato amayele bato batangaka bato bakenda classe ba yebi makambo. Les intelligents ba partageaka. Ba o bazaka ba génie ba partageaka. On a eu Sabine za solo. Ce que sont teli na monde d'artiste to ya batu o batangela kango classe baza muke ke batu oyo bakoteli yango na fenêtre. To ya batu bakoteli yango na fenêtre baza ebele yango tozo nager pardon na ba trop de bêtises. Parce que ce qui yo mutu penza tu te dis que non natangela ki classe bon to longola na makamba classe. Tout le baka ke non on est métier nanga. Peut-être ba tumsu ba omona ngo ndenge tozo bêtiser ba excusez-moi to longoli na makamba classe to ke nango na ndingi na oke nango siko. Toi vraiment lobi ke non ngane na zabo ina ke na classe na ke na classe te métier nanga eza nini eza art naza artiste comédien. À la logique ngana ke loba ke non tu dois avoir de principe na musala na yo wana et puis faut un objectif. Yango mona ngana tunaka est-ce que ba comédien ndenge bazana sur 100%. Bazana ba principe, bazana ba objectif. Parce que les autres hommes artiste comédien bimi aye alubi mabe pour artiste mususu. Artiste mususu abimi aye afingi artiste muninga na ye. Artiste mususu aye aoloba makamu o eza ya solo te lokuta po ayinisa kaka artiste mususu. Et les kilanga makasi. Mais ce que vous êtes artiste, tu as des principes, vous avez un objectif, je ne pense pas que vous avez des bêtises. Les autres artistes, les autres ont parti pris. Oui, ce n'est pas un problème. Vous avez parti pris. Oui. Un artiste qui a parti pris, sous artiste a BBC déjà vision na e a BBC donc na loba keno azana vision te na ko loba te keno azana a BBC vision parce que mutu oyo atambula na vision donc arozaka na se a vision na e na ko loba keno ba o ba osala ba bêtise baza batu mo boy bazanga vision mais na mutu normal il faut zaka na vision malheureusement les lob artistes bakomi obimi boye ce que ozaki est pas belle vie ozaki sous c'est pas belle vie te omi bimi si yo moko parce que ozaki na ko loba keno ozalaki vrai na muninga te obimi tango obimi il faut siko o dénigrer o ya kotombola mususu mais tango ozaki pas belle vie o mususu wana o finga payer po ozaki pembeni ya belle vie lelo ozaki susu pembeni ya belle vie te o fingi belle vie siko ozolinga na mutu o yo finga wana ozongele yesusu bandeko c'est quoi nazo comprendre te communauté non comprendre te moko nga elekelanga monde ya lelo mutu azaki kotoyo tango azaki kotoyo abane ko finga kote mususu mais tango zo finga kote mususu wana ba pekisi ozoyo kate okena ngo na oka ndenge ba tikyo pe ba bi oh tika kende ka bu lelo zo susu na mutu wana te obando lingo kende place obandaki ko finga ndozo lingo kende kuna osinga ba pardon et tout bandeko ce sont des histoires oh il faut to banda ko lobela ngo tozo ngisaka sansa ki bo moto na batu mususu to boite toza batu. Demander pardon, ce n'est pas un problème parce que la parole de Dieu, ezo senga biso, yako senga ka pardon. Chaque jour, donc tiers seconde, il faut to senga ka pardon. Parce que balobi le pardon aussi libère. Au saraki muninga mabe, oui. Au sengi pardon, oui. Mais na ki bo moto na yo, na ki humanisme na yo, oui. Ou accomplir ou encore au ndimi ko sali la makomi ya nzambe sukawana tracer chemin na ndenge mususu ya koloba keno chemin o na o tracer ngo na kimia
na mutu o pe osengaki pardon soki aza mutu abolingo aza mutu o ayambaka pardon parce que mutu o ayambaka pardon eza déjà mutu oyo ye pa limbisaka soki olimbisaka te eza difficile mutu asengo pardon olimbisa soki yo déjà olimbisaka it fine mutu oyo akosengo pardon yo po kolimbisa soki yo olimbisaka te eza problème et aujourd'hui toomona artiste asengi mutu pardon ke non asalaka erreur boye siko nga nazomituna tosololaka apembe ozalaki epa belle vie ozali susu epa belle vie te okomi kokende pa mutu oyo obandaki kofinga ntango ozalaki pembeni ya belle vie et aujourd'hui lorsque ozali susu pembeni ya belle vie te okomi ozoluka kote mosusu wana bazwa yo belle vie akomi mabe okomi kofinga belle vie tant qu'éducatrice ya masse tant qu'éducateur ya masse na ngambo wana ozokende o ofingaka ntango ozalaka pembeni ya belle vie eza occasion ya ngambo wana mpe baedike yo po soki baedike yo leson wana ekolanda mpe baartiste mosusu oyo peut-être balingaki mpe kozala na linie na yo malheureusement c'est pas le cas malheureusement biloko ya bongo nde baosala nini bazobetela yango maboko yango wana bozomona ezocontinue bozobana ezocontinue na monde ya bacomédien tolanda nano audio oyo et puis naozongela bino pourquoi nalobi bongo parce que soki yo osengi pardon et que siko ozongi kote yango okomi kosenga bolimbisi ya koloba keno bazwa yo et tout en même temps kote ope okomi kofinga est-ce que pardon na yo wana eza vrai des questions est-ce que pardon na yo wana eza vrai po na nga neti nga mama BBC na oloba keno pardon wana eza vrai te parce que ozalaki koto obandaki kofinga koto obebisi koto osengi siko koto pardon place obandaki kosenga obandaki kofinga avant et tango ozosenga pardon nanu mpe balimbisi yo te okomi mbala moko mpe kofinga koto siko tango ozofinga koto outaki wana siko bomoto na yo ozo réfléchir nini valeur ki bomoto na yo eza wapi nde place onga na lingana no batu na comprendre raté pour façon monde yango ekendaka na nga er moko elekelanga c'est-à-dire que non na pardon wana ozosenga na ngambo wana po na nga na koloba ke non eza vrai te eza pardon moko pe ya intérêt moko boye po peut-être oyo kisa koto outi mutema pasi to solola tolanda audio et puis bo comprendre nga place naza na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boyoki kosengelanga pardon pamamsila natunaka na bakuka na sb kala bona mokili oyo bolandi boyoka lisusu mama leki ya bana na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boyoki kosengelanga pardon pamamsila natunaka na bakuka na sb kala bona mokili oyo bocomprendre nde place sikoyo bocomprendre eloko na bandaki koloba la dame aosenga basengela ye pardon mpo abanda kojouer pasi la c'est pas un problème eza mabe te neti nga mama BBC eza mabe te mais tosunga tosala critique oyo eza logique ya koloba ke non eza buzoba soki bolandaki nga na ebandeli nalobaki ke non mutu atambolaka na vision akose retrouver na niveau oyo te mutu atambolaka na vision mutu aza na objectif mpo na vie na ye akokoma na niveau oyo te. Est-ce que vous avez une critique dans les amabé? Non, ça n'a pas critique, c'est logique. Pourtant, on a ça l'émission, et souvent peut-être artiste, maman bébé, c'est wana, lobaki, bandeko, tala, muninga zaki na épée na ba makambo, tala ndenge asuki, batu bazoraka mayele te. C'est pas un problème. Asabimi na zai sous pembeni ya belle vie, it's fine. Mais les lots comme ils kosenga que non, bosengelanga pardon, na banda ko jouer na SB. En plus on a oloba que non, artiste et comédien, pourquoi bo mitia donc boza limiter na ba makamususu. Siko question mususu eza. Na monde na bino ya ba comédien, na monde na bino ya art. Donc l'automo ya ko jouer pas belle vie. À part et pas belle vie, il faut jouer pas si là.
Donc, na ba chaîne na mi balé, nde pensa que non, vie est bongi. C'est juste une question. Vous savez pourquoi na otu na bongo? Parce que je trouve que non, ils ont limitation et ceux qui ont limitation, on trouve on dirait ça complexe. Et on peut voir la mission peut-être l'année passée dans l'oba on a le dit que non, bah comédien, bon longo là nous peu complexe. Complexe peut zo ça la bino mabe. Et ça na ba comédien ou peut-être ba l'équipe peut-être belle vie peut-être na talent o yo moko no mi yebité. O l'équipe peut-être atana si la wana na talent mais yo moko pe o yebité. Na ngi na lobani na fongola. Na fongola bo comprendre. Bino moko ne bo komisa belle vie o a komi lelo, belle vie ça na ba talent na déjà na kati. Ce que vous sungi batu ce que va découvrir talent ya bela. Vous comprendre? Et ça na comédien, au moins oh bela comme lelo oyo. C'est parce que un bela miyebi. Pour ceux qui a miyeba quitté, bandeko bele to mona makambo to mona na belle vie télévision te. Bela a miyebi a yebi ba capacité na a yebi principe na yebi objectif na a yebi vision na ye. Nde yango na bo mona keno a utambola na babiloko wana. Okokipe kozala rival ou encore okipe kozala peut-être mutu oyo zo bundi sa pe belvi na musala mais ezala loyer ya koloba keno o saleli mutu na yo tu vas beaucoup zale donc ouais o saleli pe kaka mutu parce que belvi ninga zawana abanda ko koma depuis na monde na soki na monde susu na moment ba CD soki ya ba cassette belvi abanda ko koma ngo est-ce que ngana bino toyeba. Bon, peut-être que tu vas tirer en attention, tu as dit que Belvi n'a pas film, boy. Tu as comment monoko soupe to zolo Belvi abandana CD abandana ko koma depuis kala. Pona nini? C'est parce que tu ba fongoli biso, mais biso to yeba kate. Bo comme ici Belvi bo memi Belvi bo fongoli mokili ya koloba keno Belvi azana ba capacité bino moko ne déjà de bo fongola ki yango keno Belvi azana ba capacité bo yebi yango. Malgré lelo obo linga ko kitisa yi. Sikoyo bino bokanisi ke non na ba artiste misusu ndenge bozawana eza juste ka ke non batu bazana batu asi ba mitie na ba limitation moko boye ba vivre plus pena complexe yango ezozongisa pe ba artiste misusu na sima bandeko e okioza e bazangi te bazawana pe peut-être okolo ba ke non soki avandi boye akoma film mais azana vision te azana objectif te azana limitation azana complexe e ezongise na sima. Yangwana belle vie a ozana mutute ya koloba keno abotama abima mutu faut peut-être ozala na complexité ozala na objectif ozala na vision ozala donc ozala mutu moko boye t'impose ce que artiste comédien belé bazo koka ko s'imposer te ya koloba keno na s'imposer na travail bazo ko s'imposer na mutema mabe bomoni Cardozo tango bandi chaîne na ya ba joko tsa ba film Cardozo azaki na mama na vision Cardozo azaki na objectif mais tango ayaki ko se mêler na batu moko boye oyo bazana pona ko bebisa image ya batu bomona ki oyo yaki ko bimela yaki ko salir sous Cardozo milliers entourage pe kontaka fréquenter batu oyo ba matisa sous mayele na yo. Dans le but que nos chaînes ya Cardozo eza sous na ba vite ou ba otaletete Cardozo na olinga ko faire voir mon kilia koloba keno mutu soki aza na vision mutu soki ayebi eloko azo sala Cardozo aya na eloko wana Cardozo peza aya na eloko wana tango eko se mêler na ba bêtise moko boy tala ndenge eko lata ye lelo Cardozo akomi ko sala asali peut-être gag moko boy à répondre mutu. Allez-y comprendre ça que non mbala moko abimi na vision na ye abimi na objectif na ye alongwe na objectif na ye abungi nzela mais je sais que non azana bato balandaka ye bato babengaka ye ba conseiller ba balingaka ye pe ba benge mama tala boy peut-être pe atandenge nga na lobibu ezana bato pe bakozwa ba otindi le landa émission na peut-être na 20e minute na 30e minute oyo kanenge message mama na loba ki pona yo na yebi to eke na bongo siko nga na zo tuna ba chaîne belé oyo yo ba chaîne belé ya ba comédien
bino boza na limitation kaka ya koloba keno o jouer et pas si là lokolo saki e ba bela olongo e pas bela okende ko jouer kotoyo et c'est déjà limitation. Je sais pas ce qui vous comprendre nga la grande famille. Et maman neti ya bana na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boki kosengelanga pardon pamamsila natunaka na bakuka na SB tala bona mo netinga mama BBC, je trouve ça ridicule. Ma bolongo no salaki ekoki te mamoni yo te o mo ate kino muninga mwasi asali tina gag ya koyebi soki no makolo nanga soki ya soso finga ke lo mo bongo boye bimaka lobaka. C'était déjà un message tolobi te ke no boye boye. Le problème c'est quoi? La dame oyo souci na ezanine ba bengi seka kuna e pa SB asala et tango kokende kuna bandeko e kozala te ke no il y a Ake Moussala. Pour elle, on dirait concurrence moko boye. Abanda ko boa ki aloko ape si la peninga azawana azana epe na ba légèreté moko boye. Aokota na ben ya mama oyo. Pour ceux qui si la zuye, a omemela nini. Ata ba ko pesa peut-être rôle à jouer. À part rôle. Skobino ba artiste. Eza conseil. Vous les artistes, vous allez naître. Linga peut-être, ba ina yo kaka boye au hasard ya ko ina c'est trop dur peut-être. Ba banda ko benga ka yo te na ba film na ba film ka peut-être ba bosani yo mais boza na problème te. Malheureusement eza bongo te. Malheureusement eza bongo te na monde na bango. Monde na bango eza ke non. Loko a jouer ka mingi kuna. Aza déjà mutu ya kuna botiki au fur et à mesure et comme m'appelle zizani et comme ma tiraillement ya ke non pour jouer kakuna ne bongo bazo jouer bazo vivre na monde na bango parce que mama oyo yaya oyo nega zo ko senga pardon akene ko jouer na SB neti biso na famille libota toza nini eloko moko ya koloba keno ya koyoka mutema pasi non. Parce que lorsqu'azala wana la pembeni à belle vie, abana ko jouer chaque jour te. Absence na na okolo ba mena ça fait combien de temps? 6 mois, 7 mois, 8 mois te. Bela production kangami, bela production kangami te. Nani azo telengana siko, yenda azo telengana. Obana ko sala ba émission ko siplia kana mutindo o soi-disant artiste. Où sont tes valeurs? Où sont tes valeurs? Maintenant à quoi bon? Yaboya kanaba bêtise. À quoi bon? Tout ça est à koloba kenon bêtise place et commissaire. Ce que zaki mutumoko a bêtise est-ce qu'elle n'a comme un niveau haut? Je ne pense pas. Mais était un peu bateau mususu. Bon côté la grande famille. Toi solo là. Aimez partager bandeko. To jaliawa. Beau aimer, beau partager, tout solo là. Bela zana ba talent. Poutine zana ba talent na ye. Ya Poutine eza ko botama. A part na nenga kendela ki ango classe, eza ya ko botama ya Poutine na okelo eza na makile, eza na misisa, eza na mikuwa, eza tout. Mutu moko pa kokubi ko bima boye peza tie mutu alobi ngana bela na okoma ngape fo boye mais ba mona date bazate pour nini limitation complexe et puis nini mutema mabe parce que lorsque mutema mabe eleke belé na inspiration na raisonnement qui bo monter koza sous-souté parce que tu es trop inspiré na ki mutema mabe okoza makambo bien o hernie. Bino bokani certains ndenge bazana 100% to tchaka toke na pourcentage na 100% ba comédien ndenge bazawana mais toyebi kaka sebela o azama makasi na écriture toyebi yango ata bango ndenge bazawana bo loba te ke no mama BBC parce que za famille libota te to lobango
bakulutu pe to mona ki ba publicité ya ba vidéo ya bakulutu o ba sala ki pona belle vie pona showbiz tango ba sala ki yango par rapport à quoi ba yebi petite sœur na bango ba yebi mwana na bango ba yebi level ba yebi capacité ya biloko mususu dans la vie il faut s'imposer biloko mususu il faut s'imposer obité mwana mai tindika kuna mwana mai pusana kuna nga pena vanda na ndenge moko pe ya bien na ndenge o basila babimite non na ndenge moko peza ya propre bokoka ko s'imposer na métier na bino na sens ya bien te yango bomona ke non ba trop de problèmes na kati na bino koyokana te ba mataki kitaki bomona belvi on dirait yende démon yende mutema mabe belvi nde soki pe ndenge nini non ba limitation na bino ba complexe na bino ba kimutema mabe na bino e komisa bino lelo bokona na ba level oyo ya kofukama ya kosengaka ba pardon e suka na pardon na kofukama te e ya sorry mais la dame ici ça na chaîne na ye ça na troupe na ye azana troupe na ye azana groupe na ye pardon azana groupe na ye azana chaîne na ye akotisa akende ko s'imposer boso comprendre siko une place naza akende ko s'imposer azana chaîne na ye kende pe comment ba film ekotisa siko bozo fongola nini ba chaîne bozo fongola ba chaîne na ba contenu te bozo na iloko kocha na kati ya chaîne te saka lo fu lo lendo ko lo ba keno na zape na chaîne limitation na zoloba yango oyo bozolanda la grande famille wapi valeur ya artiste wapi valeur ya artiste tomonaka ba artiste ebele babimaka awa ya koloba keno naza artiste nakoki kobenga artiste moninga na ngai te abe keno na solliciter ou bien na senga ye pardon film bengisa ngai na ya ko jouer na artiste oyo azo reconnaître musala na ye tomonaka basalaka basorti médiatique ebele awa ya koloba keno nde naza boye nakoki jamais kobenga oh belle vie Poutine please tianga na filme oh abengi peut-être dinana please tianga na filme dinachou tianga na filme te habité to salelaka yango te la majorité ya baartiste comédien oyo basala basorti médiatique baloba bon mona ba otuna bango pour question mais tout monde a ko koto te ojua kata bité wana kuna no babenga ngate une fois soki babengi nga na okende oh yo ki obenga te to benga raté au moins ya ko benga wana ezaka trop ridicule au moins artiste ye moko a reconnaître capacité na o valeur na yo ya koloba ke non film oyo na komi il faut mutu oyo casting oyo na osala oyo donc il faut yazala et wana to boya kate oyo ya ko benga ezalaka vraiment propre te. Maintenant, dites-nous, avec cette dame, et là, quoi, ça la valeur est à wapi. Au moins, que nos bateaux, bah, ko baby sa image à théâtre, bango yo. Si il faut s'appeler artiste, moko boye, oh, ça n'a pas valeur té, ou encore, il faut ça artiste, oh, ça n'a vision ya musala na yo té, lorsque mutazo sollicité yo, aya ko jouer pas na yo. Bit na eza nini. Musala ngope, excusez-moi, avant que ne komamika na ke ko tout d'abord dire théâtre ya sala ka théâtre ka pema yesu koloba na yo oyo ka pema ka Seigneur et o sa ndeni ma bibi o comprendre ngate na biboye message pas président tindela kio tindela nyonso yana code na ngona kati yo tindela nyonso kata ko ronyo te mweka na WhatsApp na tindela ko bena pen normal na message normal ebimi boye kaka eza impossible mabo eza message mo ba roni ro kati bande ko bolimbisa ngai babengi ngai na bosani bolimbisa ntina qui c'est grave bolimbisa la grande famille bolimbisa l'erreur est humaine sorry bande ko boteni nga rigueur te zande ko mwana nanga na vanda na awa cameraman kwa na tinda qui alors place à combien est compliqué muki alors lorsque benginga na bosana ki ko kata awa bolimbisa vraiment avec beaucoup de respect bolimbisa pardon pinta
Voilà, tozonga na émission na biso. Bozolanda la grande famille. Où sont le Valère? Ndelika mango to oloba. Où sont le Valère et artiste? Toboite, olongwe koto. Koto sengi pardon. Souka peut-être na pardon. Soki bango bako reconnaître musala na yo. Ba obenga yo. Maintenant, à quoi bon ya babilo ko na bo sala? Dis-toi maintenant pesiko ke non. Babengi si opende ozo supplier kunate ozo supplier babenga yo et à la fin des comptes babengi yo pété po na ba commentaire na omo na place o bazolo bateke non to bengi sa yo to ko sengela yo babenga yo ya ko jouer na ba commentaire o finga soso ye moko ayebisa yo ke no azana no kaka na pula na soki wapi na pula soki wapi yango azana kuna makolo soso ezaka kuna ye moko a répondre na ba gag na ba commentaire la majorité ezaka ke non to limbisa yo depuis kala mais ko ya ko jouer koto ya ko jouer te sko babiloko pardon babiloko abongo yango biso netinga mama bébé c'est on a ko sala critique oyo eza ya koloba ka ateke non ndeko mwasi oyo eza na ba artiste ebele o baza ba sotis baza na ba bêtise oyo eza ndenge moko na ndeko oyo botala ndenge bozo suka botala ndenge bo bebisa carrière na bino pona kozanga vision botala niveau ata bino moko sko ye okomi ko deal na batu ya koloba ke no bo supplier ye sko tant bo supplier yo tant siko soki abengi so lelo yo ko na ebité soko okotambola à quatre pattes tant okoma na barrière okota pona okende ko pesa ye mbote Valère a mutu eza wapi sko tant boyaka ko sala buzoba Dieu merci parce que Belvia bana kotinda binote Belvia tikala kotinda bino te poso ki Belvia bana kotinda bino zo pesa bino bambongo. Je ne pense pas que no bolinga bo balukila et bima bino moko bo bimisa na munoko na bino confusion nzamba sala nzamba beta penza na minoko na bino akoloba ko no bolo ba vérité. Ya koloba ke non biso atinda biso te to bandoko ya biso moko tozo bundela mais azo futa biso te biso to bandoko sala ngo po to bazwa ko zwa espace na ba casting achaka ta biso na ba film mais to sala musala wana et tout to risquer mais na ba film achaka biso te. Mais abandaki pe ko éduquer bino mbala moko ko comprendre ya ko yebisa bino ke non nalingi nanga musala bino bozo sala wana te nalingi yango te parce que pourquoi les gens balingaka ko ya ko loba ke no Belvia tindaka bato ba finga Belvia tindaka bato ba finga mais soki Belvia bana ko tinda bato ba finga mbele ya oyo na ba kabasele mbele bango ba rataka la ba casting te mbele ba rataka te parce que ba baza biro penza ba o ba soda nanga ba fingaka Belvia bana ko telemela bango tu comprends à quoi bon botiki la peut-être biso ba mususo ba mama bébé c'est biso ba mususo ba chroni fois ti ba chroni mama to sala ki jalelo et non pas bino ba artiste comédien yaya bomoni awa carrière a mutu si la ka boy et là ko kanga tata moi sindoki te Bozolanda. Bref, c'était au moins ça. Bref, yango wana ndeko moi ça komi ke no bo banda mais aza na chaîne na e. Aza na chaîne na e. Hein? Na ye penza liboso na bino kosenga bino. Soki boki kosengela nga pardon. Bolimbisanga babone na ngai bolimbisanga famille bota soki sako tolobaki no bato minene oyo bato minene pardon mais c'est tout ezangaka te pardon bati bref la grande famille nakangi na clôturer na critique na nga wana tokota na siko na promotion esa biso bien lobi to talaki déjà 14e épisode ya film na biso Vaccination. Voilà na Vaccination vraiment nzambi bafana mama étoile bozawa bo se manifester bafana mama étoile bafana Vini na bafana nani ya papa JR pas JR papa na bomingai la grande famille. Dites-moi un peu. How come? Papa, où ça moi non makamano zosala? La sorcellerie existe, le monde des ténèbres existe franchement. Mama nangaye bandeko toluka elongi ya nzambe toyebite bakoko baloba nini bakoko basala nini baboti basala nini bakoko baloba nini Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh balobaka ke no
bato bakendaka na ba ministère ya combat, ba ministère ya délivrance bandeko. Papa Gérard Bangisinga, franchement, moi na ça komi déjà, moi na déjà azali sous-souté que non aza nini, aza mobimba ya koloba que non ada kaka bala moi na ça baby si déjà mi beko c'est tout. Pourquoi papa, je sais pas, c'est quoi l'idée? Ah, papa JR, papa JR, papa JR. Ah! Allez, tiens ton fardeau là. Prends-moi, moi je prends mon... Toi tu prends de l'eau. Tu vas prendre de quoi là, du champagne ou quoi. Et voilà, ton papa est là. Allez. Merci. Regarde-toi ma fille. Tu sais que tu es poussante que toutes les filles sur toi. C'est bon? Voilà. Hey. Sinon, ça va? Davina? Sinon, ça va? Ça va. Tu n'as rien à ajouter ni à dire? J'ai rien à dire. Ah bon. D'accord. Comme tu es contente de toi, ça va. Si tu vas aller te reposer, vas-y. Ça sert à rien de rester là et de me regarder. Tu voulais la vie, non? C'est ça? Tu voulais la vie? Merci, Elia. Merci. Merci. Et merci beaucoup. Ma ouais, papa JR asisi mwana na ye, makila na yo, bandeko la sorcellerie là. Yango wana. Siko boye bisanga kaka, ndenge Davina, biso nyonso tozomona na misu. Ndenge papa JR nda bebisi, mwana na ye ya mwasi Davina. Et aucune prière boye, n'église, bazo yibso ke, papa no mutu azo salo boye. Ondi mate. Bandeko yango mona ke na l'église mususu boye omoni penza pasteur nza masala kisi keno bitumba mwa so bitumba mwa mobali oyo eza baboti na ye okobanda ndenge nini pona koloba keno moboti na yo ndazo luka yo parce que ezelo moko boye eza difficile à accepter pondi mango il faut zala mutu moko boye so koli penza misise se boti penza na spiritualité pour comprendre comment est-ce que le monde des ténèbres fonctionne. Bandeko, ce que j'ai vite compris, na tableau ya papa vieux, oh yeah. Belle-Vie elle est venue lancer un message à Koloba. Attendez. Hey, n'a évité la grande famille, so il faut comprendre nini place wana hein.
Okyoza na vie na yo ezo kende bien te. Ola kokangaka tata mwasi mama leki yo oncle ton père biologique, ta mère biologique. Hey, Nzambi. Nzamba limbisa. Nzamba limbisa, franchement, Nzamba limbisa. Papa JR, bande kona okaki mutema pasi. Nasimbi mutu, nobi Seigneur, pese biso makasi ya mabondeli, ya to brisé, to yebi bakoko baloba nini, basala nini, baboti mususu baloba nini, basala nini, bakota wapi, et tout, bandeko lelo ozomona ba via bato ebele evoluaka te, pona baboro oyo, babiloko papa JR ba osala. Bato mususu ba famille mususu bandeko, moi je sais tokola na famille moko boye, je vous dis famille ana bazaka bien rimwe daka biso tokoli na bon na kangika pana parenthèse wana famille wana ezaki keno bazaki na bango pe na vie ya bien et tout nzoka bala ezaki ya bakisi bandeko tangu biloko yango ebebaka lelo soki atelemi ya ondima te bana ondima te keno papa na bango bazala na mbongo vi na bango bazalaka bien. Maintenant, ce que tu as dit, c'est que baby siko. Maintenant, il reste à savoir. Sort na bango zanini, vie na bango ekozala nini. Ce qui ba hôtel na ba prière te. Et puis babilo ko bongo ezala 14 que bo sala bongo déjà envoûtement makasi comme nzambe kutu ekota na ndako wana te. Prière kutu esale manaka tia pale wana te. Tala ndenge yelobi ata maman Marie moko déjà maman Marie elle. Basi bazue mayele tout. Et à la bonne la sorcellerie lorsque ils ont fonctionné dans la famille. Ils ont ramené maïe la batu. Et tchébino na boulou yeki. Bande konayo ki mouté ma passe na mitie na place à Davina na lobi Seigneur éternel et Dieu innocente et abatu nzambe oyeba ki avant botama. Outi na libota nini? Outi na libota nini ndeko mwasi ndeko mobali. Outi na libota nini. Ay. Tala Davina siko place à komi. Tolanda. Alors, attends, je te rappelle. Marie-Hélène. Laure. Hein? Laure. Davina? Laure. Je suis Laure. Tu me connais? Je suis Laure. Davina? Non, c'est la panique de Laure. Hein? Panique! Starting a business in 20. Mwana na kitoko mbinga. Mwana tonda Yesu na ngai JR papa JR oyo. Donc image Nathalie image ya Davina na université na kini tango azokende jour à liboso babeba na keni na université lelo abeli liboma. Bomona bato ebele ba makambo ebele le kaka omona ka jeune fille bo liboma Seigneur. Boyebi keno film o makanisi kenga musika epesinga na rage ya koloba keno to brisaka chaque jour to yebi kuna baboti bakoko bakota te. Espérons mobali fiancé ya Elena papa nzao akosunga Davina soki film ekosila boye Davina liboma. Hey Poutine tozoyo wapi mama. Hey. Je me réveille et me fait asseoir ici pour me dire qu'il souhaiterait à ce que je sois mariée à son fils, mon frère, Ada, qui est son fils, et moi, qui suis sa nièce, et lui, que je considère comme mon père. On a grandi ensemble. Ce n'est pas mon cousin, c'est mon frère. Ada est mon frère, Ada est mon sang. Elena, on a le même sang. Elena, s'il te plaît.
S'il te plaît. Na comprendre que le balai susté. Il est ça la matin. D'accord? Crois-moi qu'il est ça la matin. En fait, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas mon oncle. C'est parce que mon oncle dit. Je ne comprends pas. Écoute, oncle Nayo azali kolo ya nzambe obiso de sambelate. Loi ya famille ezali kolo ya nzambe de sambelate. Nzamba pesi biso pouvoir. Nicolas Makamunio Suzoleka. T'as oublié? Allez, sois forte. Sois forte. Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir. Bokondio au Pesakibiso. Nicolas ba lois établies. Nicolas sorcellerie à famille. Na arrêté mission wana. Na kombo na Esumasiya. Nous mo santu na yo apesa kimia na santé, na corps, na âme, na esprit à Elena. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. S'il te plaît, je compte que sur toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Espérons, Nzambe, ya papa Nzao, a bouleversé ba makambo nyonso to omona ko banda na premier épisode tisikoyo. Espérons. Et je crois à ces dieux-là. Parce que yé a télé makamoto asuka. Diable a renyaka, mais il y a un temps pour tout. Espérons, il y a que non, nakati ya famille o ya papa Elombe. Nzamba kosala. Siko la bandeko to kolobaka ke non nzamba. Wana vi mobimba botika na makolo ya Nzambi. Hey. Vaccination de makambo mon Dieu. Franchement. Notre Poutine de l'écriture, où met la maman. Siko eloko mususu o elekela kingai. Maman étoile. Oh, cette dame. Aïe, 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 aïe. Bon, moni na tableau maman étoile lorsque Vini Aouti Mbokango azongi na Kinshasa. Maman étoile. Na habité maman oyoyo. Si la raté penza mère. Boebi keno. Na tableau wana. Na Leli. Na tableau wana. Na Seki. Na tableau wana. Na Simbi Mutu. Nini. Si tout en wabeti borana lobike non. Ba kuluna. Donc qui n'aura kuluna sasa. Donc kuluna beta amututi boye. Wabike non. Tant wabeti nini. Yango likofi. Oh likofi andenge nini wabeti yo. Donc cette dame non. Tolanda. Papa! Yaya! Fini na ngai! Mwana na mobile! Yaya! Yaya problème nini? Nzambe! Mwana na mobile fini na ngai! Yaya nini? Uso accident? Kuluna. Yesu nini kasivala na? Yebisanga nini? Vini nini yebisanga yi? Pourquoi ce ngo mangai? On na kufasi ko pour ni na ko ba kokote. Vini ko tika na ni papa siakei. Ngai moko liboso mutesi wa mutu te. Ozo sala ngabo pourquoi? Yebisanga kasi. Ba pote uchi wapi? Oza bwe pourquoi? Nini? Vini kasi loba kutu oko expliquer tenga la kufiti. Loba nini? Nini? Ya mobali ya Dajina kuna kutina ba mokuna.
Maman. Papa Davina. Banani? Banani? Maman Ning. Doucement, s'il te plaît. Banani Osoloba. Bagarre du corps, il y a Mobile Davina. On a porté un abamon kuna. Il y a un Québec qui accompagne Davina. Donc, Ndemo et Zaba Betio. Yavini matoi nini mutu nini na mokili yoka ate ananga. Yo ngi biso to kufa na tension mama kufa pona yo Yavini. Na modelo na pekisaki yo te akokende kuna te. Mboko yebi te ba ko biso mwasi wana zandoki. Yavini na eta oyo yaya. Mbongo mona ya passion on dépend des autres personnes. Oh les coffres nini nini. Oh ba Betio ma tante za coffre. Qui ah! Déjà lobby ba beti. Oh les coffres nini ba deko ta yo moko. Oh les coffres nini ba deko. Yaya, pona nini bile mibali bozalaka boye mwana ngai. Bozalaka boye pona nini vini na ngai na baki okende université. Tovandawa, ngala vanda kia yo vandawa. Mama, na baki vini. Ok université na biti nini? Yo lobi na nga ok na biti ya kotanga, ya koyeba. Bosunga nga lobi. Kosunga oyo ningo sunga nga ya goyo. Kosunga vini yo ningo sunga ya ngoyo. kogangiza na solution moko. Moi solution ye na ba so ba lobi ya. Si ba lobaki ba za na mobali na mama ko tunga yo apeki so ko kengete. Nga na libutu mba vini ko kengete. Bon so ba bomaki yo. Siko ba beto pona ndo sali nini? Yo sali nini? Ba lobi mobali ya mwasi wana ba garde na ende ba sali ye boye. Le problème ce n'est pas Davina. Le problème est ça. T'as au côté là elle sous. Jusque là au côté là. La commission place na moni histoire nuance ndenge zo. Sikoyo Vini malgré azongi elongi ya kobeba abiki na liwa azolobelaka mwasi na Davina elle est innocente. Siko daile alinga yoka ngote pourquoi? Malgré kobeta mawana alingaki au moins à transmettre vérité ya oyo amoni kuna ya Davina adazaki abalaki ete et tout daili alingi te yo na ndenge batuti yo boye ozolobele toujours ezalaka te omona keno Vini aza toujours na bolingo ya Davina. Oh mon Dieu. Papa elombe abeti boro moko alobi mobali oyo abundelaka mwasi abolole aza fojo nzambe Moi solution ye na ba so ba lobi ya. Si ba lobaki ba za na mobali na mama ko tunga yo apeki so ko kengete. Nga na libutu mba vini ko kengete. Bon so ba bomaki yo. Siko ba beto pona ndo sali nini? Yo sali nini? Ba lobi mobali ya mwasi wana ba garde na ende ba sali ye boye. Le problème ce n'est pas Davina. Le problème est ça. T'as au côté là elle sous. Jusque là au côté là. La commission place na moni histoire nuance ndenge zo se passer nga mona zaki tellement. Le monsieur yango appelé ça même pas bon amasana ba Davina. Appelé ça bon. Té appelé ça bon amasana té azaka makangu. Lokola famille na bamonde bakona ki entre papa. Likango ya famille ba yokana. Sike baza ba alliance na bango mwana ngai. Nzambe o. Mo batele mala mabale tike. Bongo soki ba baye ko pesa na samba bi okufi. Ngale ata mboka moka. Ngabe beta mboka ngenga ko na dolo vini nanga. Na ngina la ndolo na mboka nini? Na ngina bandela wapi? Na ngina tuna camion wapi? Na ngina ibakeza wapi? Ko kende kuna bona zo ebembe na yo tonga pena ko mebembe. Yebisa makasi. Soki okufaki Yesu. Yesu. Mobali wana nde moto atindaki ba garde corps ba sécurité. Attends bongo te moi sur déjà ba yebi soki aza ndoki aza boya. Ya vini pasi basini. Daili. Chasa ya na ngai. To benga yato. Benga yato il faut to porter bango plainte. Mais il faut pas kanga bango ke ni na ebe hôpital. Il faut kanga bango. Il faut ko ta sur les scanners sur le est-ce que le confesseur la kabouye. Famille wana mama il faut penza to landela faut bakanga bango agression ya boye po sali nini oza moyibite kuluna te po sali nini o ezali konga ezali konfibini na nga mwana nga na ba vérité ko bomate o li
Alors bref, la grande famille, je crois, filmer ça sur Bellevue Télévision pour ne pas peut-être que kata ba nani nyonso bokindi to kine kota la film na Bellevue Télévision kuna nde beaucoup kuta intégralité à filmer et déjà affiche pe à prochain film et c'est bimi titre eza nini nzambe nanga bolimbisa titre na lati linette te pour en attendre ndenge na sina affiche ngwana tellement bimi muke et voilà titre déjà wana affiche déjà le prochain film eza alors c'est au moins ça la grande famille tous on a toujours focus sur Bellard Production to matisa ba vie déjà tous on a 1 million na film na biso oyo eza toujours muke to bundana to kino kuma na ba 2 millions de vues et ça la toujours biso bien et voilà quoi parce que musala ngo oyo tozo musala au Bellevue azo c'est exemple musala moko bezo mériter vraiment ba félicitations je mériter ba vie et belé alors merci na bino nyonso bandeko bo partager ba film ba émission na biso et que ça la biso vraiment bien makasi mingi. Je vous aime bien ba ope na tout ici libaku bolimbisanga. J'avais voulu juste que partager likambango oyo et ça la kinga na mona kiango drôle comment est-ce que artiste ou comment là level oyo et sa propre pinza ti ya koloba keno botindanga bana na ye penza liboso na bino ko senga bino soki boki ko sengelanga pardon pa mamsila na tuna na bakuka na SB valeur artiste eza wapi toboité balobi l'humiliation l'humilité pardon l'humilité précède la gloire ya motindo oyo donc ye awa soki kaka akekuna na SB eza problème te parce que ma fille asiki kozala te ye azolinga peza ke non da kozwa place à bien ke non akitisa bela mais soki ozozwa ba artiste kaka pona kozwa pona boya bo sala elikopa ya ke non bokitisa bela c'est malheureux hein? C'est vraiment malheureux parce que makamango to ke pa etozonga depuis po bobandaki bokitisa ete nzambaza alors bosila ma yosala bino bien. Alors prochain film na biso affiche yango eza disruptive moments eza en anglais disruptive moments Poutine pardon côté lango kaka na Google nzela mukuse alors ekozaba moment nini tous a toujours branché sur Bellard Production parce que Bellard Production nde makambo Bellard Production nde place où bazo produire ba artiste pour tout découvrir ba talent na bango ngana zwaka te na sina zwa pardon voilà je vous aime bien la grande famille na komi na ngana suka bonimbisa so ina betisi bino libaku monoko elobaki ebele ezangisa robeta libaku te. Je vous aime, bon après-midi, bonne journée na bino. Tikiti nzambe na biso apambola bino. Mama étoile alibi singa, mama étoile asiki singa bakuluna. O likofi yango ya ndenge nini oyo. Soka yebaki atake no mwana na lobaki ke no brick bozo ta ya muke. Wow. Voilà. Tokutani prochainement la grande famille. Bisous. Bye bye. Beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner s'il te plaît. Na Bolingwa Nzambe, abonne-toi. Na Bolingwa Nzambe, vraiment, je te demande de t'abonner et de surtout partager nos vidéos. Bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.